Mi elo libota na ngai esengo mingi ya ko présenter biso ndako oyo euti kotonga mabakala mingi te créer épissage na ndenga libande chamaki na nute yango bomoni ba maya mbula ya batol kitaka nde esali moi ba vert wana na mur mais ezanda ko bauti kotonga kala mingi te. Je crois que to ko baluka mipandi biso so to ko tala to ko remarquer to ko mona ndenge ndako ezali donc ndako ezali boso na biso awa eza composition nango eza 3 chambres salon cuisine 2 salles de bain na kati et uti kotonga makala mingi te ndeka to lobaka mais un peu de négligence yango peut-être eza netiment crépissage ezate tout ça. Mais déjà de l'entrée des jeux na kolobaki awa toza na commune ya Nzele na quartier Kinkole Pêcheur donc quartier moro ya bien quartier moro ezo tongama et je crois que ndenge tozo kinde bison so tokotala ndako ndenge tongami niveau ya ndako wana tozo baluka tozo beta masolo donc awa toza na Kinkole Pêcheur référence ezali maison communale ya Kinkole soit Kinkole Maboke donc place tokenda kolia Maboke eza wana eza emplacement ya bien donc le pango eza vraiment bien wana tozongeli na lobaki izanda kututonga makala mingi te bozomona mur na sima ndenge ezali donc awa le pango na biso esuki place au fondation o ezali et dimension le pango na biso ezali 34 mètres donc 34 mètres sur 18 et nandenge ya liboso kuna eza 9 mètres donc le pango na biso eza morcellement donc esuki place batol esuki na mur oyo oye awa aux 2 mètres donc place mur ezali aux 2 mètres à droite yango voilà donc place ntete ezali ok tina suka yango nde ezopesa biso 34 donc 18 mètres sur 34 donc eza emplacement moko ya bien et ndako na kati to kotate mais déjà tozotala na ndenga libanda tolobi que le pango eza munene mulaya za 34 mètres na ndenga liboso to mana balabala oromona donc a toza na balabala na entrée to lakisa le pango isika ebandi servitude ya 3 mètres eza pona mutasima mais yo oyo zozwa ndako o munene le pango na biso ebandi place oyo totelemi to tambola mwa mukie to tamboli mukie ti na nzete ya mbila oyo nzeta mbila oyo suki wana okoti na kati et nde tolobaki le pango na biso eza 18 mètres de largeur na à partir de 4 lupango na ebandeli air ozokota aza 9 mètres mais mulai na ye aza 34 mètres donc eza na Kinkole Pêcheur nde tolobaki na commune ya Nzele référence maison communale ya Kinkole donc ndako oyo bafutelaka yango et aluaka yango afutaka $140 américains donc soka to futa bongo eza po eza na état oyo mais soki to sombi yango to bongisi yango en tout cas $150-200 mutakozwa parce que toi na quartier moko eza bien courant awa ezali betalala donc courant ezali mainde toza un système ya forage parce que biso so toyebi que régie des eaux azana mo ba retard ba place musu ba quartier musu on ennuyé à s'implanter té donc par rapport ya prix sur retourning à prix na koloba que prix eza $40,000 à discuter donc au les dimensions prix à terrain la dimension wana plus ndako oyo maman atongeli biso donc yango abandi yango na prix wana 40 à discuter mais alobi na biso ke o nyos akozala intéressé pona kozwa lupango oyo azali donc tolobaki ne bandeli aza kokota na lupango aza 9 mètres borne yango oyo awa place eye na kata lupango so koti donc ne bandeli 9 mètres kokota 10 mètres mobimba et puis okay ti na suka ya miro wana ne place ezopesa biso 18 mètres et après awa donc tina mur wana 18 mètres et awa et continuer ok tina simanda ko kuna place to l'accès bino limite nde ezopesa biso 34 mètres donc $40,000 à discuter mais la maman a besoin d'argent onyos aroza intéressé yakato solo la maman na posa mbongo to koyokana ozwa lupango mikanda eza très bien yemoko la propriétaire nde azoteka lupango na ye donc onyos ozomona o eza court place lupango ezali et à gauche là eza côté wana eza ndako ya bato et puis lupango ya bato donc tolobi $40,000 à discuter 18 mètres sur 34 et puis côté liboso aza 9 mètres na entrée donc bonne chance na mutnyos o akoza intéressé pour na lupango. Merci beaucoup, bye bye.